Merci, cher internaute. La Pamboli Bino Makasi, parce que tu as un CPP TV. Officiellement avec Trésor Nzinga, l'homme à double casquette. Bien aimé, tu es que le Belabino, le solo est à Congo. Pour na koyeba Congo, tozo uta wapi, tozo kende wapi, tozo bandanini, nini ezo salamape e uti wapi, poto koma lelo boye. Na Pamboli Moutinyon so Rolanda Biso. Je suis le prophète José Pito, vivant. Ne tozo koba. Nzamba Pambola bino na Moutinyon so koyoka place oyo zali. Lokumo zonga pa nankolo. Tozo lobela poto yeba malamu. Na Congo, Nzamba Salabiso tozala na deux totems. Cela veut dire le premier totem est qui totem. Il y a lion. Et le deuxième totem, tu as un totem à léopard. Et tout le monde a été lion, na léopard. Bazaba nyama ya zamba mi balé ou ba konzaka zamba. Balobi bien le lion, yazali le roi de la forêt azo konza. Mais bango mi balé, moko lalaka na zamba, moko lalaka na savane. Cela veut dire le lion est dans la forêt et le léopard est dans la savane. Le lion, type naye, ezalaka un animal ou atakaka liboso. C'est pour cela la Bible lobby, le lion ne recule jamais devant un obstacle. Mais le léopard, azali nyama oyo atakaka na sima ya mutu. Quelque part, le léopard c'est un animal péré. Aka ko attaquer mutu dans les défentés, mais aka ko attaquer mutu na sima. Au mona matelio na nsima nzete, akitelio akwelio. Donc on avait deux types de totems. Et celui qui représentait le lion, c'était Laurent Désiré Kabila. Bobo sanate que Kabila tangwaye Laurent amibenga qui même léopard équipe na comme qui Simba. Simba qui signifie lion. Et tout le monde a été, le léopard était représenté par Mobutu qui avait fait 32 ans dans le pouvoir. Mais Mobutu les aboy. Bangomi bale bazaba nyama ya zamba. Cela veut dire, Moutako beta bango azate. Le lion a koufi na kati ya zamba. Léopard a koufi libanda ya zamba. Nani yo abomi bango? Peba nani yo batikali na kati ya zamba? Bange balobi question mark. Neto fumolis go Bible, totala ete réellement est-ce que Congo est en destinée nzambe? Oui. Au monde qui te le solo ya Congo par rapport à la pensée nzambe kati na Bible. Merci. To fungoli Bible na biso. Na mukanda na Jérémie chapitre 22 verset 6. Bible lobi boy. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi, Galade, le sommet de Liban. Certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils battront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'un à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il traité cette grande ville? Et il leur répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et ils les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josuas, roi de Juda, qui régnait à la place de Josuas, son père, et qui est sorti de ce lieu et qui ne reviendra plus. Mais il mourra dans les lieux où on l'amène captif. Il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par la justice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer sans lui donner son salaire, qui dit,
je me bâtirai une maison vaste et de chambres spacieuses et qui se fait percer de fenêtres, le lambris de cèdre et la paix en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, il fuirait. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Il fit errer, n'est-ce pas là? Mais connaître, dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, ainsi parle Josuas si Joachim, fils de Josuas, roi de Juda, on ne le plaira pas en disant, et là mon frère, et là ma sœur, on ne le plaira pas en disant, et là Seigneur, mais elle a sa majesté, il aura le sépulcre d'un âne, il sera traîné et jeté hors de portée de Jérusalem. Amen. Bien aimé, malobana nzambe lobeli biso. Et lobeli biso sur le Congo. Dans verset 6, balobi, mais bandeli nzamba zoloba, yo zalaki galade, na pesa yo bomengo nyonso, na pesa yo nyonso. Mais, sauf au BBC. Au BBC pourquoi? Au BBC parce que au pays se prosterner liboso banzambe mosusu. Cause ya Congo et bandiwana. Nanya memaki cause ya Congo. C'était le léopard Mobutu. Vous vous souvenez? Na kati, na Nations Unies, na 74, Mobutu a fait ce discours à lobby entre les frères et l'ami. Le choix est clair. J'ai choisi le frère. Le frère, c'était qui? L'Égypte. Atiki, Israël. Égypte, il a dit qu'on représentait le pharaonisme, ils ont représenté le primakuria, les occultistes. Mais Bazuba Sundoli, Ezalaki, Israël. Oh, Nzamba Lobi, liboso na Israël. Je menacerai celui qui te menacerait et je bénirai celui qui te bénira. Totiki Israël, to sundoli nzambe, to kena prima kuria, to kotisi occultisme, bitumba e bandi. Cela veut dire nzamba lobi awa ne bande labi, batu bakoloba, pourquoi ba betre ba bongisi makambo nyos? Parce que batiki nzambe, bakeko sale la Satan. Et puis bitumbe bandi abina opesa mutu na mutu arme, nde bitumba ya Kivu bandi, ba moka mususu koti. Et bandi ko bundisa Congo pour na kozwa oyo nini ezali richesse ya Congo. Tango bandi ndengwana, vous remarquerez na kati ya RDC Congo, il n'y avait plus ozalaki ambassade ya Israël. Cela veut dire Dieu ne régnait pas parce que batika ki nzambe bake ko salela prima kuria. Tango basalela prima kuria to koti na kati ya Zaïre. O Zaïre na indu elakisi moto. Moto et bandi badiso emblème mathieu libiso na kati ya Congo drapeau muta simbi loboko zo pela moto to bandi ko pela moto au moins la même musicien mo kilabi tozo pela mais tozo zikate tangu nzamba lobi bitumba e bandi léopard a bandi ko régner tango léopard a régner bitumba pe bandi kuna au moins la kenzamba bina opesa mutu na arme po ba bundisa yo batu bazuba arme Laurent Désiré bandi ko bundisa guerre est de bandi bitumba bandi séparation léopard a kimi tango léopard a kimi akeko lala na kati na mboka libanda oyo bible lobi na biso et mentionné awa et lobi na biso boye. Abi, je prépare contre toi des décisions, chacun vers ses armes. Ils battront tes plus beaux cèdres et te jetteront fait. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Bamboka nyonso komo sakana na Congo. Tango sakyo na Congo, nzamba lobeli malobasko ya Mobutu yangoyo. Abi, ne pleurez pas celui qui est mort. Ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne verra plus. Il ne verra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josuas, roi de Juda, qui régnait à la place de Josuas son père, qui est sorti de ce lieu, il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'amène captif et il ne verra plus ce pays. Ça veut dire Mobutu, bah memie na Maroc, bah que kuna le quoi na captivité, à que qu'on vanda kuna, à mon asumboka na yeti. Pour nini, ma beya salaki, aponaki, ozalaki, Égypte. Tant qu'on Égypte à côté de ce prima couria. Tant prima couria et bandi ko régner, Kabila le père à Kotina Munduki. Tant à Kotina Munduki a changé totem.
alongoli léopard akomisi biso na lion mais batikeli biso kaka eloko moko ezalaki devise ezalaki paix justice travail bazolongola ngo te batikali nango tant batikali a changé alongoli drapeau azongisi biso bleu boyeba yango boye. Chaque drapeau a ses couleurs et les couleurs elles ont une signification. On avait la couleur verte na tango Mobutu, la couleur jaune na rouge. Vert est la ici fertilité. Jaune est la ici richesse et rouge est la ici le sang victoire. Allons le bleu. Tant que comme une bleu et comme bleu rouge jaune. Bleu rouge jaune na étoile. Au monde bleu est la ici élévation. Rouge est l'axis victoire, jaune est l'axis talent et l'étoile est comme il briller. Et tant que mon étoile est briller, à côté Sibiso, à Longoli Biso na léopard, à côté Sibiso na Nino, na Simba le lion. Mais vous remarquez la bine de bandeli, léopard a koufi li banda zamba. Et lion tandi. Tant que lion vandi, Bible bandi koloba ma solo na ye. Et le biboye. Malheur! Au lieu de malamoko masolo ya Kabila le père, baye kolobe la Kabila le père en travers les fils. Oh yozalaki Joseph Kabila. Mais tala erreur Joseph Kabila a salé. Joseph Kabila a mi bengami kenga nazali mwana ya lion. Il fallait qu'il atikala ki mwana Kabila. Il fallait qu'il atikala l'identité ya Kabila. A salé nini? A l'identité ya Kabila. Est-ce que lion peut engendrer le léopard? Et comment on a été Kabila le père a commis léopard. Déjà contradiction côté. Au batouba le baka. Asaki moi nae. Papa abotaka moi. Lui abotaka lion. Kabila le fils a longoli combo ya lion a commis léopard. Mais à Bongoli, au lieu de la paix, justice, travail, à la justice, paix et travail. Et ce qu'on Nzambe a l'obélié à travers papa naye, mais à travers Yenakati. À l'obi naye. À celui qui bâtit sa maison par la justice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui fait percer des fenêtres et de l'embrise et de cèdres à la paix. Bobo sanité, tant wayawa, a elbiso siluga, 5 chantiers. Nzamba lobi, yozana mawa. Ozo sali sabati misalo futara bangote. Ozo sala banda kwa mimi nozo tonga 5 chantiers, nozo tonga ngona na justice na makila ya bateau. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour les cèdres? Ton père, bando yepsaye. Tata na yo, ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, il ferait. Kabila le père, à Lukaki Congolais, à la Nessengo. Au bout, ça n'a été $100, bazo futa, mutazo tia provision. À ça dit que Luka est Sengo, il y a Congolais et Zala. Mais le problème est que yotan yoye, banzamba zotuna, ozaki na mawa. Abi il jugeait la cause du pauvre. Kabila zoko sala bola, na mozui. Bazo lande la bato abozui, babola bazaki ya kotombwama. Abi l'indigent, il fit errer. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu as des yeux et un cœur pour te lever à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression de la violence. Violence c'est koti, batuko kufa, abandiko boma batu, abandiko sala nyoso. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si Joachim, fils de Joseph, roi de Juda, on ne pleurera pas disant, et là mon frère, et là ma sœur, on le pleurera disant, et la majesté, et la Seigneur, et sa majesté. Remarquez, Bissole César Banin, Kabila, azali mopaya, Kabila za mutute, bakotika la rolela ete ndeko na biso, bakotika rolela ete, babito rolela za mopaya, azakuti chef ite, to bua kaye, akobi akozala na lelita lokola mwana mpate. Alongoli, mais Kabila le père, qui était lion, akufi na katia zamba, nana bomi bango. Vous remarquerez les bandeli, babandona ki nzambe, nzambe muta bomi bango bango moko. Kabila aye, ole avanda abandi malamoko akunisa nzambe na bitumba ya bandi mamoko jua muze bakomi kokunisa muze na place na ye bokomona ke lopa azoki place ya nzambe azoki bakomo nyonso ya nzambe l'unificateur pacificateur ngai jamais mokolo mona atika lola na mbetu mpe mona atika lobela te ya lobi ya azalaki lopa mais kolo lopa kolo bakombo abomi bango Kabila oyo aye wana babité azaki mopaya tala contradiction yaki kosala na biso amemeli biso léopard atiki biso lion akomi na léopard
tala bana baza ko diriger biso au monde bato Mobutu bango nyoso na sima ba Kengo ba Mende bango nyoso na sima ba comment diriger biso l'esprit de Mobutu était là. Qu'est-ce qui s'est passé tant au Kabila sali ndenge wana a komi na suka kokoma komi na suka nzambe yemo telemi alobi bon Congo Izayanga on est Kabila salata malam ya kozongisa Israël ezonga lokolo ambassade atikala kozongisa nzambe te. Félix Ayekoya. Félix représentait la représentation ya Mobutu qui était le léopard. Aye. Ok, Mboka fallait que zonga na vrai Congolais. Bien aimé, Moutou Nyoso Ayebi, Kassai Oriental, Balouba Kassai Oriental de baza ba vrai Congolais na katia Congo po, bazalaka na frontière te. Ba pays musu ba Mboka province musu za na frontière. Bazong si seb. Botala film botala ka kuna matata. Botala ka lion le léopard. Vous remarquez l'histoire wana bozwa yango Kabila ye bazongi si pouvoir et pas ya Congolais. Congolais si pouvoir na maboko. Mais difficulté za ginini. Il faut te bamanda ko réparer na Nzambe. Félix Aye na stade de Martyr abandi ko sanini ake Israël a solo na Nzambe azongi si Nzambe drapeau Israël ambassade Israël ezongi na kati kimia bandi. Bien aimé, lorsqu'il y a kimia babanda nan koluka ko tia kimia po muta banda kolia na kimia ko kolia te na yeko bisolelo tout ce qui se passe au Congo eza makambo nzambe lelo zo mona même este bato bazokufa to si bazongisi Israël nzamba lobi na biso na maloba na ye alobi boye mutu nyonso za na ngai ngana obundela epe na olongisa ye lokola Félix abandina ko réparer na Nzambe. Biso pe mitema biso total na Nzambe. Congolais allait en souffrir. Nous avons des richesses même pas ya kotaki. Ba ramasi bazalaki, ba tambolaki na bango. Bien aimé, lelo nazo bisayo boy. Solution à Congo zalikam. On remarque que ngai nazalaki mutoyo na 2002 livre yangoyo batunyo swamoni balobi ngam na sali yango te na ke découvrir yango. Balobi la dimension spirituelle yangoyo kimbango aloba na kati ya livre oyo ezali na journal oyo monani l'élite ezali wana na 2002 bien aimé 2002 Kabila Joseph akoti na 2001 2002 basakoli wana yali Tshisekedi sera le 5e président de la RDC kimbango aloba yango. C'est pour ça que Kabila le fils alingaka sala tout à corrompre même les kimbangistes pour y abima 5e président. Or que ngana kota du tout na Kabila. Ce qu'on a comprendre maintenir na katia pouvoir, batu boyibité. Le nom Joseph signifie ajoute encore. Cela veut dire pour ça nezalaki baba qui c'est la yé les sous. Mais Nzamba sali makamune bazongi si pouvoir pas Tshisekedi. Tshisekedi bazongi le 5e président ou sakola maka déjà avant. Bien aimé, le pouvoir, il y a Félix, il y a le pouvoir, il y a Nzambe. Mais pouvoir même à tes Nzambe, il y a la côté il faut battre les mélanges. Le nom moni makamyo se zoleka. Namboka mowe salamate ke ba député mo bazaki na kamoko, baboya makamyo so baki na kamususu pour baluka. Et puis makamyo na biso na Congo zo kene na kimia nyonso. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Bien aimé, nazo bisabino boy. Ce Congo va se développer. Le Congo oyo. Synthèse mon sabino. Et l'autre alboso dans 5 ans la président de la République, dans 5 ans la parlementaire, dans 5 ans la bino mongo bien aimé. Tous en erreur. Tant kaka Lion a yelibiso, a yelibiso hymne national. En tant que hymne national n'a pas Congo ezali, to pas moula maté. Botu nanga pourquoi? Parce que ma camion c'est un hymne national ils en a fité. Nous bâtirons, nous peuplerons. Donc ils ont les lotés. Donc ils sont tous en a fité. Mais ce qu'on a l'hymne national à léopard. Au Romona, peuple uni, nous sommes mes aïrois, en avant, fiers et plein de dignité, peuple grand, peuple uni, à jamais. Donc au Romona, nous sommes le bami, na le présent. Mais oh le abisso, na fiti banani. Na fiti banani. Biso nous se trouvons tous à na fiti. Tous à na fiti. Baloukanan va changer l'hymne national wana. Pour ma camion, c'est dans le présent. Nous bâtirons té, nous préparerons té. Et ça m'a cambo tous au salalelo. Félix aza Nzambe. Mais le problème est ça. Tout la moussaye. Asa zongi c'est Israël. Nzamba sa zongi. Les retours des lâches. Et ce zongi. Et qu'il n'y a que bête de pas et bête de don. Et pamboli ba rwandais. Mais retour il fait zonga. Pour pambola biso. Kebana ouza. Oya kolunga dressé. Congo.
baobomayo atamoni Congo zo tenga mandeni tika ina nzambe na ye nzambe na otambisa ende nzambe nde muta juger peuple na bino lelo na lobino synthèse ya Congo première partie ezali deuxième partie ali nzambe afungola mino matoi oya yoki a comprendre na bitumba Congo place source utaki tika te lokumo zonga mais je sais que le Seigneur sera là. Je remercie tout peuple dans Nzambe place Bozali. Je suis le prophète vivant José Pito. L'église c'est à Maringa 51 Kasavubu Gambela Shaba et na Bandal na Basakata 64. Nazali wana le lundi, mercredi, vendredi na Kasavubu de 10h à 12h30 comme ministère de l'intercession Fire Ministry et na Bandal tozali wana de 10h à 12h30 tozali wana na Basakata. Nazo remercier peuple Nzambe pe na remercier batu nyonso et nazo pesa mbote à ma chair et mon cœur qui est Fleur Boula place Yazali Nzamba Pambola famille nyonso Boula place Bazali bango nyonso Nzamba Pambola famille Tulengi ba Pambola ma famille nanga maman nanga qui avait totalisé 80 ans à Paris papa nanga o azape na France bandeko nanga Kati Kalombo Danik na 4 na France na Pamboli batu nyonso pe bana nyonso ya ministère na Pamboli et nazo pesa mbote mingi na mwana nanga sou Marie Paul na Pamboli Pole Chat Maman Solange na Pamboli CPP TV officiel où ezali bongo Trésor Nzingi l'homme à double casquette yende somoni bilili omoni makamyoso et le grand journaliste Steve Kongolo placé azali nazo pambola bango sou makasi koleka tika ete nzambe apambola bino maman Nelly na Belgique na bosani yote papa Dani Kalem na États-Unis couple wana na pamboli bino Sandra Kato batu nyonso bazali que l'Éternel vous bénisse que le Dieu de Congo vous bénisse avec Congo avec Dieu nous ferons des exploits que Dieu vous bénisse.